lingi nanga na bafanu baolanda biso bayeba na théâtre na musala na nzambe nini yaki liboso. Bon, en réalité, Nzamba benga mutu après quelques années à l'obina Gédéon na yebio, je te connais depuis na libo maman la bino. Donc en réalité, mutu Nzamba benga na musala na ye abota ma musala Nzamba ba koma te. Zana mukolo mutu banda mission o Nzamba pesa et c'est comme ça. Ben en réalité, na ndenge tout le bana ndenge ya nature boye musala théâtre ndé banda liboso. Yanzao marié, fiancé, célibataire. Bon, domaine privé, penza na linga kokota profondeur te par respect. Ndenge ndeko na biso ya na biso modèle loba na pièce mo par respect. Donc par respect na répondre au koloba ke na non na balité. Na balandinyo surtout ya na Barcelone TV chaîne anti-stress oyo longola rabino ba stress pourquoi pas na ba oyo nyonso ba perception confiance na ba oyo ba benga rapona osala ba suggestion na bango par rapport à émission télé-réalité. Merci Nabino, vraiment vous avez vraiment la motema hein après émission ko benga Aminata la professionnelle boye Aminata la professionnelle boye. Ya on aime sala ke musala oyo ekende liboso emata ndenge bino bolingi Aminata la professionnelle asela rabino musala. Aujourd'hui sur ces plateaux nazana un homme de Dieu, artiste au vous découvrir azo sala vraiment musala na yepe azana succès vraiment. Et c'est pourquoi abonné la biso balobaki Aminata la professionnelle toi on a besoin na ye bengela biso ye pour découvrir na émission Lelo. Sans plus tarder, na quel invité nanga. Bonjour. Bonjour maman Minata, bonjour, bonsoir, sali, la bande de Gognos, partout dans le monde, au Bazolanda, apôtre de Jésus, Yanzao, hein, et Mikolo Babaki sous Nzabou, donc ils ont ma tata. Voilà, na bongi nanga ko sa présentation na ngaye mo sala, Yanzao, est-ce combo ya scène ou bien combo là vraiment? Nzao au Pessingaï au rappelenga lisusu hein maman Beazi Malone la top modèle donc mère top Yanzao ezali combo yo papa na maman ba pesanga Nzao donc Nzao eza combo isambo na ngono ça dit combo na so bien Nzao eza combo ezanga tina hein ndenge bat bazwa ngo quoi donc ça dit eza combo la maman banzela nzela donc so babilo mondengo na mais en réalité eza combo nanga ya famille. Combo na ya famille. Voilà. Eza combo na ya famille. Pasteur Nzao. Artiste Nzao. Nyoso wala na ebité. Okombina ngondeni. Eza facilité mélanger le tout en même temps nous sommes sala nzambe ko la serviteur de Dieu eza ngambo parce que okolo bateke na démissionné. Donc voilà et puis comme ça la tête sous donc mélanger nous a pas si mais tout ça qui est fort discipline kakizala tout ça qui ordre et puis voilà ils ont qui est bien jusque là jusque là ils ont qui est bien ce qu'on a lingi nanga na bafanu baolanda biso bayeba na théâtre na musala na nzambe nini yaki liboso. Bon en réalité Nzamba benga mutu après quelques années à l'obina Gédéon na yebio je te connais depuis na libo maman la bino. Donc en réalité mutu Nzamba benga na musala na ye abota ma musala Nzamba ba koma te. Zana mukolo mutu banda mission o Nzamba pesa et c'est comme ça. Ben en réalité na ndenge tout le bana ndenge ya nature boye musala théâtre ndé banda liboso avant musala Nzambe. Donc comme musala na Nzambe na kati ya théâtre na komi musala ya Nzambe na kati ya théâtre na bana na théâtre kala ti na okoma chantre en église frère tout ça là ti to comme théâtre donc théâtre ils allaient non déjà banda kala mais ils a qui théâtre mo boka tout ça là na biso quoi ils a qui l'aura profession na biso te donc voilà et après dès yo comme profession na biso en 2006 depuis na komi ko théâtre musala
parce qu'auparavant ils avaient tout ça là, tout s'amuser, tous ces cas et tout. Mais en 2006 on a en considération et puis voilà il le lot. Ok, en 2006 nous avons en considération. Si vous appel wana ezaki na vision olalo lamuki ou bien nzamba ebisu ya lobi na lingo ça na kati ya théâtre, c'était comment? En fait, na banda théâtre kala ba déception belé musala pasi tokuta makambo belé na vie ebelé oyo komati na niveau na lobi na tiki. Alors du coup na moni baninga bazo ko évoluer nga na tiki. Alors ya malamu zaki pendant que nga na tiki théâtre na kanga maborote na ina misala nzambe ya msuboki ba formation mo boy ba retraite ba prière ba montagne. Alors théâtre singa mutata la dispo et nga tawone zaki mingi mingi na musala nzambe na ba activité na ngamo na no sala privé ya mutu sai ke na zonga sima na théâtre. Alors tango na bandi musala nzambe na yo comprendre que bien que non sala nzambe je peux aussi faire le théâtre et na lobi non cette fois-ci sur no sala théâtre za la pona même la batu message, raison pour laquelle na zonga ki pour la deuxième fois ko même la batu message na kata théâtre. Donc tout là que ça ba tout batala rabiso na monde que artiste à cause de la paix pasteur, à cause de la paix sango, à cause de la chrétien à solo, mais à ça que ça la théâtre, le quoi musala mutunyo ça ça le quoi professionnel. Donc c'est un peu ça. Yanza wa osala na théâtre le là, musala na ye kaka ndenge zalaka. Yanza marié, fiancé, célibataire. Bon, domaine privé penza na linga kokota profondeur te. Par respect, ndenge on a biso ya na biso modèle loba na plus mot par respect. Donc par respect non répondre au koloba que non en balité. Bref, non en balité. Eh nzambe na ngai. Bolimbisanga papa ba bonner la biso na balité. Yanzao. Bon tout ça vraiment sérieux. Yo za msela nzambe. Un homme de Dieu, na musalo zo sa na charge aux ana pasteur en église. Au Keboy, na théâtre, yo wana okangi poto. Siko na habité na no balité. Siko dérangement wana nyonso tout, ba tentation nyonso wana Olexa ondene. En fait, bon, nga nazali visionnaire te, tozali na mama Grace Kindombi aza visionnaire na biso. Ye mutatambu sa biso. Le quoi toza basali na kati ya ministère de Jésus-Christ pour la libération du captif. Et ceux qui mukolo yonga naza na programme na respecter programme nanga et ceux qui naza na programme te de omsusu pas comme ça là parce que musala nza meza musala mutumo te ya musala pasi et en fait tout le beza musala ya makasi hein surtout bi ya pasi bimsiba banga pona ya musala mora bien et pambolaka et tombolaka ya malamu ils en a vie éternelle. Du coup on a mélangé ango bien et quand on le ben a debi ils a facilité mais ceux qui au salango na nzambe osimba na lobi ke na yaki siko na théâtre comme la batou Jésus Christ wa zalaki déjà to tombola yesu na théâtre donc ye moko yesu muta osunga makambango to mélanger ngo bien kobala isa likambo ata omoni basango babala te bo jija bango te mais biso ba chrétien ba réveil oyo to na église de réveil bien sûr to na un problème sur to balité. Alors oui, normalement, ils ont bien équilibré la vie et tout, mais au bal en nani, au bal en la précipitation, ils ont occasion, malam na le balabandeko ba talanga, hein, l'on a été abino na banda ya théâtre, donc ça dit qu'au bal en la précipitation, na ça la pièce morobo, je crois na tango déjà une fois na statut na WhatsApp, na le bielo kozo bon ma jeunesse, ya monde entier, ils allaient en vie, pressé hein, pressé na vie, le gars là X a balinga pe fona bala deux filles. Ben non bah ça là deux filles na vité, il y a un temps pour toutes choses. Mon amuta na tana e oyo azo sala par rapport il y a plein on zamba sala ceux qui le lo nani tino matuza bali et niko baté nza fo bala ka lelo ceux qui le lo fâché kalombo par exemple à Bali, ceux qui le lo ada ilunga Bali, ceux qui le lo Barcelone à Bali, ceux qui le lo coquette à Bali, ça dit mon amuta na tana e donc ils ont ça langa pas cité non c'est la tananga non oui de la paix et l'autre côté donc voilà. Oui azo oui la paix et l'autre côté yanza on a na question moko il y a un pasteur de la foi il y a lobby na kati ya théâtre ko boa kate boko boa kate parce que bino mission na bino ezali nde côté ya bato
na kati libanga ekokobwaka te sikoyo yo na omona kobwaka libanga na kati ya pièce na yo na émission na yebi c'est comment? Ouais, bon, en fait, je profite à l'occasion qu'on ça passer de la forme beauté si Kazali na lingake mingi et nzamba sunga émission za nonga munene akoma la ngoti na suka parce que nzamba zela biso na fin ya mission pour apesa mutu na mutu prix na e makambo etali libanga eza mona mutu aza na ndenga zwila ngo omondo batala biso to aka na bilomi balé to kopesa bango to sale bango film bazui conseil ya malamu édifier bango esekisi bango longo ba stress on eza un et ya mi balé to zana eza culture na biso tant na tangi kombo ya maman Minata mutu azo présenter mission par exemple la professionnelle et ça lié bien c'est vous doit présenter ma sepeli ça ira bien Aminata la professionnelle ça dit ponanga au lobby maman Nina Manifa maman Yanzao maman wana sonalité ya oliate donc ponanga eza point de vue ya pasteur ne au lobby wana eza pe mabete to ka blaka avi moko te ponanga ko bwaka eza mabete eza malamu mais tout ça là on a mon propre eza la na ndenge mo ya logique eta e baby sa film te ba o bazo lekisa wana siko ndezo boma film wana nde mabe mais libanga en soi eza na mabete voilà libanga eza na mabete yanza uyebisa biso ngai na bafanu bazolanda yo ndenge okotaki na nzonzi ndenge nini le théâtre mon parcours ezalaki ndenge pour le yanza wa yebana ndenge yebani boye c'était comment? Théâtre na kota yango na yebi ke na bandi théâtre na ndako papa na biso nani akufa moko akufa moko azali nani lokuli pe en son âme na papa ngalufa raza et bango ta ba jouer papa sans souci nga azali so bango ba jouer nga na tant théâtre aussi là ya bango nga na bandi imiter bango na ndako alors ndeko se plus ça va vie na nga ba Tupac et tout le monde azali content en ndo sala on ndako finalement tant ba au sala groupe il y a il est dans une église à l'époque de l'église catholique Assomption de Marie de babenganga na yako s'adhérer na kati groupe wana na domaine à théâtre bien sûr alors c'est comme ça na bande ko évoluer ti finalement et au comme peut-être ba kin ba groupe eleki tellement belé na kotanga ba kombonio sauté na leki banzela mo belé et ti lelo naza na monde net donc voilà en tout cas yanza unazo ki à pied levé nayebi que toi na temps belé te mais na quand même oya nayebi so ko permettre so ki temps yozala mais nayebi que déjà epesa nga opesa nga 10 minutes nayebi te Montréal est 10 minutes c'est koki donc to komi déjà OK na déjà na suka mais yanza nayebi te ezara na ba collègue na yo peut-être non on peut aller dans une boîte comme là et ça on dit be fan moko wuti potoyer ana posa yanza to kutana te place na boîte bien na boîte moko bien na terrasse moko boye ensemble ozomela et longo la moi crédibilité wana te peut-être ba fidèle ba koleka ba monu yo c'est comment on ça là bon ils en avaient sika nyonso te oyo na ko vanda ils en a balio na vanda na balio na vanda te pona ko garder mon valeur et puis biso to ba tout te ya bato ils ont na baloba mabe ba kuto na mabe wana te c'est ça mais ndeti ba boîte de nuit ba bar bani tout ça bon nga mona na ngelo na ko envie kuna na mela masanga na kota ba boîte de nuit finalement na bima kuna pona mona kuna eloko eza na ngote donc mutaro me manga ngoko aza susté parce que na leka ja batape na kala na leka ba biloko na kala et tant on est susté regarde ba étape na kala tant on est susté yanza ona ebi to ko na so déjà okendo chité pour na ba ki na respecter ka temps hein tellement mes filles me suivent yazaki na besoin mon ayo mon vieux que je salue Diezola dans London City abaki na bengelo na ba ravi na on sepela oui oui ma casse je remercier bango mon de la fin car avant remercier bango mon de la fin na ba fanu bazo ka pour les deux pressé donc à la prochaine ozonga to ça tala minute belé oui ça pour monde de la fin message voilà bon ndenge le message et à la mode de la fin te message na memeli bato ezami balé ya liboso natali ba commentaire na leli na ndako comment bato bazo ko aimer votre frère Nzao na leli na bi est-ce que ma boso nzambe te mususa zate naza nani po bato balinganga boye yanza pardon ka sur te so ce producteur moko aye boye nti mon vieux disons epoko yanza on a besoin tourner rôle moko boye et c'est vraiment
Aux des minuit, dans moi si, au salon. Non, ça l'a noté. Moi, tu vas limiter. Ça va continuer. Voilà, donc, message à mi Balezali, le 26 juin, 2019, hein, ya mukolo ya nzao, ya bino, hein, parce que nzao apote nzao mnebolubara, azobotama. Donc, le 26 juin, le 26, 6 mois, 2019, car le juin, oh, le 26 juin. Joyeux anniversaire. Donc voilà, Ezaki, na sepeli, merci beaucoup. Ezaki un message on a memeli batu nyonso balinganga ko banana Kinshasa aussi Brazzaville au Angola pour un matati na suke sika monde sukeli partout dans le monde. Na lo bana batu nyonso balinganga partout dans le monde le 26 juin eza mukolo yanza wa botama. En tout cas bolingo ezala lelo loka na zanvi. Na kende na matanga ya défunt Mundori paix à son âme na ye na leki natali elamba o alataki mukola matanga na leli na motema nanga na bi nde Mundori alataki na matanga bolimisanga bandanga na yeba Mundori na mona alati propre nde mwana te na bi te azaki salita nda olata bien mais kosimo apembe natali do façon azalaki na bi gloire oyo ba valeur on a ma considération oyo ce qui te fait ça qui est en haut pendant qu'il était vivant ingos à la mieux aimons-nous vivants tolinga ba tout soit akufi soit somme dans na pasi plutôt soki mutu azana pasi otikiye te muninga malamu na pasi na esengwa za ensemble dans nous de la bino bolinga yanza le 26 6 mois bo sepelisanga bo la kisanga bolingo wana ezala ya mbebote. Numéro d'Angezali plus 243 89 51 14 531 plus 243 89 51 14 531 numéro WhatsApp yango so bengi ozwa yanza na ozela penza ba cadeau na za penza clair na posa mukolo na sepela kena na bato balinganga et na pesi mbote na ma fille que j'aime beaucoup, hein, Joyce, Samantha, Francine, après Chombo Tessiko Zali, maman Nina Manifa, maman Yanza Ousso, na lié ya lié raté, so na la lité ya la laté. Donc voilà, maman Nina Manifa, aux en motema, na pesi Mbote Mingi, na Yves Lubamba, Top Vision, na Sainte Nico Chege, na pesi Mbote na Barcelone, na pesi Mbote na Batutu, vous êtes tellement belé, s'il faut n'attendre à Binonion, so, Nehemia, inquiété, na pesi Mbote Tessiko Zali, et na bo sanité, hein, Desi, hein, yanga ya motema Desi, donc on a ba na ba na mikili. O so pour mes ali papa to lalité. Na bo santé simplice de corps kaniki. Simplice de corps kaniki, maman Nelly, bino tout donc vous êtes tellement belé na linga bino makasi et je crois na préparer mission na maman nanga o ya munene tozwa tanto pesa bino penza makameze belé ya loba bo sepela. Lelo esimbiti pa okende prière na zueka mbangu. Voilà donc bon anniversaire nanga mo le 26 juin 2019 na la bino na ba cadeau na bino wana donc ça langa bien vraiment merci beaucoup. Voilà lelo ezaki kaka moi minute wana po na zueki mbangu mbangu FC nga déjà le temps exact mais à la prochaine yanza pour décevoir ngate pour na souffrir pour na zona téléphone na bicho eza tellement mukeza bien mais za muke bato ba commenter ba mais pourquoi za okati ba oke lorote tiko tokati po nini po na bona ngai ta ominika musala ngo ya nzambe ma obi sezate to ya pena na mission on l'action olobelo mo est-ce que so ba lobi bilamba ta part ba bilamba no lobana yanza ko sa ba role belé na joie papa tonalité na joie ka shege na joie ka muta diamba na joie ka tout donc ngapena za artiste ya ndambuté. Voilà, artiste Ndambouté. Donc une émission to repé ça bino excès hein preuve à l'appui preuve à la bon on peut une émission te quand émission on a changé parole voilà quand émission changé parole to ceux qui pour na lelo awa vraiment merci na ba onyo so balandi biso na ba o ba obenga pour na ba suggestion merci aussi à mon vieux Diezola London City pourquoi pas mon vieux Luison Ekofo Zola de la Cruz mon vieux plein de bonnes choses place aux alliés restez toujours branchés dans Naombi Barcelone TV vous n'allez jamais déçus nous nous retrouvons à la prochaine au revoir Yanza merci hein merci vraiment pour de m'avoir merci beaucoup allez à la prochaine.